Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tokolobela bino nini mokolo ya lelo? Lelo tokolobela bino pona oyo etali un jeune futur candidat député national ya Funa na kombo ya Monsieur Patrick Kasali. Bandeko babolingo il faut toyeba yango ete ndenge kaka biso bato ya radio Zoomel 1000 tomesana koloba mboka na biso Congo ezali kosenga ete il faut ba jeune cadre oyo bazali bato oyo bazali na maboko pepe oyo bato oyo bazali na mitu ya kopola te nde topesa bango confiance po ete bameka kotambusa mboka na biso na ndenge ya bosolo mpe kobimisa yango na kati na baproblème oyo tozali na yango. Ntango biso tolobaka ete tomeka nano kotala mpe bajeune oyo bazali na kati na mboka na biso po ete bakongole mingi ntango bazali kotala makambo ya Congo bazali komona kaka moto boye me ntango kotala bato wana bazali bato moko bato ya kala oyo basalaka mpe na mboka na biso babebisaka yango wana tolobi lelo ete ebongi malamu topesa confiance na bajeune cadre oyo bakoya lobi. Par exemple Monsieur Patrick Kasali, un jeune candidat député national na Funa, ye ebongi ete topesa ye confiance po ete baide na ye azali na yango ekoki kotinda ete aya kotia changement monene mpona bana ya Funa. Parce que ndenge tozali koloba boye bandeko babolingo ebongi malamu topesa chance mingi na bajeune cadre ya mboka na biso oyo bazali mpe na makanisi ya malamu oyo babebisa nano te topesa bango chance. Totika système oyo ezalaki kaka ete moto moko kaka wana depuis boyeba ye kaka ye moto azongaka te. Ebongi malamu na mboka na biso moto nyonso tu asala mpo na mboka. Tango tozali koloba ete changement ya Congo ezali kaka te mpona botalelaka mwa groupe ya bato moko boye te. Changement ya Congo ezali mpona yo ye ngai na oyo tozwi mwa moke tokoki kopesa yango mpe mpona mboka. Ndenge moko lelo tozali komona Monsieur Patrick Kasali, un jeune candidat député national mpona bana ya Funa, yende ebongi ete bana ya Funa bapesa ye confiance bavote ye po ete azali na baide ya malamu
azali na baideo ete ye nde akoki koyeba esika nini bajeune bazali na kati na komitungisa, esika nini bato ya funa baproblème ezali komarche te, mpe eloko nini ye akoki kosala mpo na makambo oyo ezali na kati ya district ya funa. Bandeko ba bolingo tozali koyebisa na bino ete Monsieur Patrick Kasali, un jeune candidat député national, tomoni ete azali moto oyo azali na baide ya malamu mpo na mboka na biso, mpo ete makambo oyo ye azali kodeklare liboso ya kamera mpe bapense na ye ezali kolakisa ete soki biso topesi ye chance tokomona ete makambo mingi ekotambola. Ebongi malamu biso bakongolais et surtout na bana ya funa bokanisa malamu mpo na ndenge tosili kozwa un jeune monsieur Patrick Kasali, un jeune député national oyo akoya na mikolo ekoya, soki bino bopesi ye confiance bovote ye nde bokomona ete akoki komemela biso likambo ya malamu na kati ya district ya funa. Yango wana tozali koyebisa na bakongole nyonso oyo bazali na kati ya funa bomeka kosala tu koprendre contact na monsieur Patrick Kasali mpo na kosolola na ye, koyeba makanisi na ye, kopose ye mpe bakestion mpo na boyeba eloko nini oyo lelo soki bino boponi ye akoki kosala na kati ya district ya funa. Ezali malamu mingi bandeko, il faut kozwa ta ya bino koyeba moto yango azali nani, alingi nini, akosala nini soki lelo toponi ye. Po ete lelo oyo na république na biso ekomi moma moko oyo ete biso nyonso tu tozali na occasion lelo mpo na kozwa kosolola na bato oyo balingi kokamba mboka na biso. Ezali tozali na facilité mpo ete lelo tozali na batelefone, ozali na banimero ya bato yango kobenga bango kosolola. Il faut kopesa bato wana chance mpo ete totala mpe bajeune cadre ya mboka na biso bango mpe lelo basala mpo ete bato oyo basalaka liboso bino moko bomoni ndenge nini mboka na biso ekotaka na kati na mobulu. Yango wana nazali kosenga na bino bandeko nyonso ya funa bomeka koprendre contact na Monsieur Patrick Kasali oyo bokomona bilili na ye ezali mpe na Facebook, bokomona mpe bokoprendre contact na ye, voire meme akoki mpe kopesa bino numero na ye ya telefone mpo ete bokoka kosolola na ye, kopose bakestion, koyeba eloko nini oyo ye lelo soki bopesi ye confiance akoki kosala mpo na bino bana ya funa. Papa Roger napesi yo maloba.